Fifi Siwa alobaki Facebook na ye bapirataki yango. Mais ezali kabamba kata ya lokuta. Ko pirate Facebook ezali te ko pirate Janvier Mokonzi. Okoma na petit fali na pete nyonso. Mais ko pirate Facebook eza likambo mosusu. Ye moko lisusu alobi 3 jours kaka après Facebook na ye ba récupérer yango na bandekone bazalaka na poto Facebook na ye ekomi kosala kitoko. En tout cas, Fifi Siwa ndenge na lobi na yo soki opirataki Karine Mokonzi ndenge azalaki na janvier yo po pirate okomi na ya yo petit fali mais Facebook ba pirataka yango ndengwana te. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune fille na ba jeune garçon, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Fifi Siwa azali moko ya biso na kacha media to sepelaka na ye mingi. Mais Fifi Siwa na 2019 alobaki Nzambe akosala makambo minene pona vi na ye. 2019 esili na kanisa makambo elekaki na vi ya Fifi Siwa na yebite soki yango wana makambo minene to ndenge nini. Mais eloba Nzambe Biblia likambo nyonso oyo koya na modeli tu foko kumisa kaka Nzambe. Biso to kumisi kaka Nzambe na kanisa yepe akumisaki Nzambe nkolo na biso. Alors sikoyo to bandi 2020 Fifi Siwa ayebiki batoyo basimbi succès na kati ya net oyo batiaka ye bakaka ya minene la baronne aza na poto oyo mususu akangisaki ye ennemi bakomaki adversaire Gloire Olangi aza kuna na kati ya île akangami na île moko ya Grèce. Alors atali net ndenge za kokoma atali makambo ndenge zali kokende alobi te ngai fona simba asali oya ye site na ye oyo ezali Siwa Stone TV. Alors na kanisa soki bolandi banda ebandaki nano vraiment emati te, donc ba view ezali vraiment te. Alors Fifi Siwa na kanisa na video oyo eleki na matanga ya Richard alobi bien fo azonga YouTubers. Mais non, Fifi Siwa azalaka toujours YouTubers. Alongwa te akima te. Succès nde mutu ekimaki ye. Succès na kati ya net nde mutu ekotaki matata. Surtout oyo ya ye groupe a créé les Kardashians. En tout cas, ndenge panzana ezala de fête monene. En plus na batu kaka bazala na bango na kati basala barando dia silencier yango lisusu somo. Soki basalaki ata barando na kati ya net na kanisa balingaki komata. Alors ya ye Gloria to ya ye Grace Temo el moko ba kretiaka ye me ye azongisaka te pambate ayebi tina. Alors arataki déjà succès na 2019 yango atika kite me azalaki. Sikoyo ndenga zawana alingi ekende makasi. Ayambaki yemoko fali ba etalamaki pelekaki kitoko. Mais lokola atali azaka kanase a créé ke ba pirate ye Facebook na ye. Na kanisa soki bolandi témoignage na ye alobaka malamu mukolo batiaki publication
oyo eza koloba mabe pona fali ye aza na ba témoin azalaki place mosusu azalaki pe na telefone te azalaki na communication moko te po akota na net asala makambo ya bongo wana aza penza na raison mais ye lokola lobike ezalaki pirate sikoyo bazongisele ye yango ekomi kosala ezongi ndenge ezalaki na mutu na ye oyo aza na poto elingi koloba boye aza na mutu na poto te oyo azongisili ye Facebook na ye kaka na kati ya Congo azalaki na complice na ye nde mutu asalaki publication wana elingi koloba boye Facebook ya ye moko oyo ezala pirate te donc Fifi Siwa Facebook na ye ezala pirate te asalaki montage afungoli yango atie mutu na ye oyo akopiblie biloko wana po esala ndenge kosala kombo na ye elobama amata lisusu ndengi amataki mikolo yo na net alors asali yango ye sikoyo abimi aluki o babengaka alibi donc aluki alibi eloko oyo kolakisaki Fifi Siwa azalaki wapi na mokolango yeba Fifi Siwa ayebi na date ya publication yeloko na ye o ba pirate ayebi na air yeloko na ye ba pirate parce que a organisaki yango vraiment mabe bien sûr pana bino bozomona organisaki yango kitoko mais batu neti biso toyebi monde wana ya kopirate na ya ba virus donc toyebi ke a pirate yango mabe ye ake kobeta tour atikeli mutu wana asala biloko wana elekaki sima tango azwi alibi azwi batemoin azwi na makambo yango aleki tina ba fimbu na fimbu pamba te fimbu na fimbu ezali chaîne ya liboso edefandaka fali alors tango aleki kuna na tango apesi témoignage na tango atie batemoin na kanisa Fifi Siwa mutu akopopula ye azali lisusu te bino moko bomoni même bamanique de John bazali kondima ke non bapirataki ye soko tali elongi ya manique de John aza penza sincère donc Fifi Siwa akotisi ye penza na poche ya munene ya peignoir na ye oyo alalelaka manique de John penza batuni ye yango mbala na mbala alobi penza bapirataki Fifi Siwa aza nango sir Fifi Siwa akoki kosala likamba bongo te pe Fifi Siwa azalaki te azalaki même pas na ligne mais c'est tout à fait normal parce que a organisaki yango kitoko tango organizango Fifi Siwa azazoba te mayele bele etondi na mutu ya mwana wana ya elongi ya kitoko oyo asalaka na RTGA mbala moko akamati asali alibi na ye abeti tour complice na ye asali makambo wana ekoti sima ye azongi atali yango eleki kitoko akamati Facebook na ye akangi avandi na ye nie tango esali biloko sima nango mikolo yo aye kofungula ngo akamati ayebisa bino basungi ye na ndeko na ye moko azalaka na Paris akei kozwile yango on dirait Facebook yango soki balobi bapirataki yango donc elakisi neti bayibaki yango na kuluna sikoyo ndeko na Paris amoni kuluna wana azwi yango alobi oyo eza Facebook ya ndeko na ngai Fifi Siwa tika na zonga nango na kende na pesa ye ale ye Fifi Siwa azwi kolina ye ya Facebook aye nango alobi sikoyo na batu oyo aza na bango sikoyo te se fungwamaki ndeko nanga azwi linga yango sikoyo ekomi bien page nanga makambo tu ekomi bien Fifi Siwa makambu ezala nango bien banda kala okotisi pe bato na poche kitoko mengai lokola na yebi makambango yango na lobi tika na loba parce que nazoka mukusa soki na lobi
eza pete pona zala contre yo mais ezali pona bakisa yo posa ya kosala makambo po na zape na posa na yo na monde ya rando na kanisa oyebi nga ndenge na linga rando eza eloko moko ya kitoko puis na yo kaka fifisiwa yo oyebi pe kimosinzo en tout cas na za na posa na yo 1000 fois parce que na moment oyo nano tozwi reine ya mosinzo te tangu na koloba reine ya mosinzo oyo andimaka ke aza muta mosinzo même soko ndimite me mutu oyo beti mosinzo fo alela fo aganga fo tomona ya zosala ba émission aza kotake yo wana tokondima yo oza reine ya mosinzo pona za sir yo ozali reine ya mosinzo pona mona deja batu babanga yo yango naza na besoin na yo na nete côté rando côté musala côté beauté côté balangi côté makambu ebele lokola pe yo mutu osala les Kardashiens en tout cas ndengo lobaka toujours les Kardashiens ezali ekufati en tout cas oyebi plaisir osalaka ngai te parce que équipe nationale eyebanaka te soki ekufa ya solo mais na munoko ya bato équipe nationale balobaka ekufa mais yo mukolo les Kardashiens bakardashien bapanzana bakende mais yo olobi ezakaka tango lobaka ngo en tout cas esalaka nga elengi même soki na les Kardashiens okozala susu na bana basi te ndenge yo moko lobi okoma mingi na bana mibali okoma mingi na bakamarade ya bana mibali esala eloko te soki eza kosimba te na kombo ya les Kardashiens okoki kobenga ngo ata les Jackson parce que kuna ezalaki na bana mibali ebele yo okoki nokozala Janet pamba te oza pe na libele tolo ya Janet okoki kobakisa Malika ndeko na yo oyo ayebi pe mosinzo azala comme Latoya ou bien okoki kosolola na Josepha Chako mwasi kitoko mwasi alenda yekutu na kanisa azali professeur akoki kopesa même cours ya ndenge basalaka kimosinzo yango wana ndenge ozawana en tout cas félicitations ya liposo na ndenge okotisi bango nyonso na poche bandimi vraiment ke Facebook na yo ezalaki pirate ndenge pe olobike ezongi na maboko na yo bandimi yo na facilité o fifisiwa na kanisa 2020 oyo okosala biloko ya kitoko meminga na kosenga na nkolo asunga yo ozwa nguya osala rando kitoko osala musala kitoko mosinzo en tout cas bete yango na pete ekende kitoko tomona reine ya mosinzo ya sika pamba te reine ya rando 2020 azali mi José la reine mi José la reine de rando 2020 sikoto zana posa ya reine de mosinzo na sukisi awa otikala malamu fifisiwa gros bisous un beijo para você ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.